na lague to travailler na lague coupe kufi alungue pas lague wana pa na talibu na yeba samba manyoko friti oui alungue pas oui alungue pas bozala lieu sobe ayo rekite biso to yeba samba wana il est un aventurier moko boye de Banza London TV avec des Bruno original tant que mon alter na jour makaso le président donc on a correspondre té ya le papa na ye maman na kepa muyombe gauche champion du Congo ouais kepa champion Moussa est un malam mais champion de Banza London TV avec des Bruno original sur babé qui est du Obensin voilà, vous avez compris que artiste Nabiso avant la CV n'a vraiment bombé hein. CV n'a bombé à Kedaki boé, à Zoraki boé. Mais tu as épinglé quelque chose là, na parcours. De Banza London TV avec des Bruno original. Mon gars, pour finir ah, il y a pas théâtre, pas président Tito Piga Pigas. Tito de bani théâtre mais via ça théâtre avec le théâtre avec Kala. Maman, casse les Kikala. Faut expliquer à qui le Kikala. Fini d'abord parcours na yo. De Banza London TV avec des Bruno original. Et là que non, bah président bisu ya lelo, baza boza mité mama B. Bah, boza mité mama B. Comment doit quitter de moment là bien privé na bango moko. Ça comprendre que non, mon donne étoile fona finaler. Et là que tu comprendre que ngwana. De Banza London TV avec des Bruno original. Et le seul comédien na RDC Mobimba. Oh, il y a un show, on a rénové, c'est Papa Ngwanzou. Attends, s'il te plaît. Papa Ngwanzou, attends, permets-moi d'abord de S'abonner na Dembanzo yo. Dembanzo London TV. Ya de Bruno Genale. Nadia GB s'abonner. Ah, s'abonner. Nadia GB s'abonner. Salut Mbote, bonjour partout dans les mondes où vous allez suivre cette émission. Je suis encore là aujourd'hui, moi Nadia GB, moi Sinzambe, accompagné d'un artiste et comédien. C'est un artiste congolais. Je vous signale que nous sommes précisément à Kinshasa, la capitale de notre pays, République démocratique du Congo. Mais avant cela, je salue d'abord mon boss, Debrino Original. Je vous salue papa, je salue De Best, un caméraman très expérimenté. Je te salue mon petit dedans. Je salue ingénieur Manassé Bouita. Je te salue aussi. Je salue Fils Dieu, notre monteur. Je te salue Yvette Yaya Balobi. Mon moussoï, le privé et personnel. Hein, Yvette Yaya. Je te salue. Il n'a mis pas comme les autres. Patience Namoussi. Je te salue. Hyper envoi. Sephora et Balobi Ozo Pesa Makambuna groupe ouverture. Donc hyper envoi artiste et moko très compétent. Alors, comme je vous avais dit, que nous avons reçu pour vous un artiste et comédien. C'est un artiste très talentueux, mais moi ça me fait un peu peur. Je sais pas pourquoi. Si Debest est d'accord avec moi, au Fongola, invité d'Angaï, c'est un artiste et comédien. À la Tibiba rouge, truc, ça me fait un peu peur là. Mais il est là quand même. Je le reçois quand même dans mon émission. Raison n'est pas raison. C'est ma chaîne Kessenit. On se compare à Nani. De Banza London TV, chaîne ya non aligné yango se compare na mutute esa musana ngo yango moko as na kosenga bino bo s'abonner massivement na de Banza London TV esa chaîne qui toko oyo boko za information en temps réel na pamboli bino makasi talaka de Banza London TV et pas ya boss de Bruno yemoko na kilo ya kosakana te de Bruno mabwaka kaka on ne sait jamais de Banza London TV nde TV nazo ebisa yo na ba journaliste ngala kamwe kitoko makasi ba wa sala ba analyse ko sakanate ba cerveau elenda ekuba de Banza London TV. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Kitoko. Bonjour artiste. Bonjour moi Sinzambe. Ça ne va pas. Mais tu me fais peur là. Hein? Tu dis? Tu me fais peur. Moi. Là il faut pas que ça non, attends, tu es bien rouge. Des fois, j'ai l'habitude de recevoir les artistes et comédiens. Je reçois les Tonto Ilombe, je reçois des Sobé, je reçois des Yaloulé, je reçois des Kikedi. Mais Mayaka n'a pas d'une, ça, moi, feste. Mais le loup, il n'a pas rouge, moi, vraiment. Attends, t'es qui l'élo? Aujourd'hui, on m'a l'âme que non, bango bayaka, na, ba relax. Le moment que mutumo le plan il bango non, tenir identité donc il l'élo. Bango ba qui kala. Donc il l'élo na changer système na bongoli. Si c'est comme na 9 c'est comme na 6. Bango ça nini? Qui kala. Ah bon? Oui. Nga l'élo papa Ngwanzou.
Voilà, abonnez Nabiso News sur des bandes à London TV. Vous avez compris que nous avons réussi pour vous un artiste et comédien. Alors, artiste, dis-nous déjà, c'est comment, dis-nous, bêtez l'absolu solo. Et ben, n'en là, les gars, la mouki, au moni 7 étoiles, jouer à Royo Pelvité, le quoi 7 étoiles, qui vont demander, faut jouer, à cartonner, Mikolo, on va peine jouer, ou bien, et ben, bêtez l'absolu. 7 étoiles. Ah. Ouais, papa Ngwanzoun, donc, n'a déjà 18 ans d'expérience. Oya musala na banda de ce théâtre kala. Ah bon? Quand de tukuta na ba groupe ba palin ya ba simandaku ozo banda ti na yepa ya tatuka lombo oya kufa ketonome wana père nanga pena mtala kisanga de ba kimarado ndenge ba kendaka gauche ndenge ba kendaka droite. Na no ba tatuka lombo na yo ba président Mbonge. Président Mbonge susu ayo kufa. Oui na mona ke mo vraiment zakili babe na fina ngai. Ba président ba kufa. Ba kufa na bingom na ba kisa kufa wana to na ina nini yango wana. Fais peur parce que là moi tu me fais peur. Oui à la fois de lui. Kufa boende ni ata yo mo franchement. Na mona ke mo pe libabe comme si na fina ngai. Susu ke ba président oya Mbonge kufi na tala bi ah. Na yo yana ba fana théâtre ba président Tito Pigas. Tito to bani théâtre mbea via osa théâtre ya kilelo ta ba théâtre ya kikala. On m'a fait kikala. Fini d'abord parcours na yo. Il faut vraiment expliquer nga kilelo na kikala. Oui, on a pas président Tito groupe ego kufa. Na lungwe na yo ya pa ya nani président Alage. Ladi Alage. Ouais. Tu viens Alage, tu travailles na Alage groupe kufi. Na lungwe pa Alage wana pa na talibu na yo pa Samba Manyoko Friti. Oui. Er lungwe pa oui, er lungwe pa président Ladi Sobe. Ayo recruter biso. To ye pa Samba la wana un aventurier moko boye. Alagi un aventurier. A quoi on est chargé? Ça fait peur là. Oui, non seulement la paire ouana na banga. Oui, elle tu pas Manyoko Friti a quoi charge ouate couper au kufa. Oui, un aventurier munene. Azongi na list boy fondation. Total ah nzambe na okende wapi? Ne oya pa mwana moboye. Akanga to la CBS. Soit disant nani? Chef Elonga nani? C'est quoi les noms? Nani? Petit Mon Konzo. Petit Mon Jimmy Konzo. Na oya pa na ye mais tanga mono acteur na jouer makaso le président. Mon bon. Donc on a correspondre té. Na o lumba na ye maman na kepa muyombe gauche champion du Congo. Na kepa champion Moussa eza na ngoma malamu mais champion a répéter raté. Champion répéter raté. So ko répéter champion au moins le joueur et Robert ta balle na terrain. Il faut s'entraîner d'abord. Sans s'entraîner raté. Yo peut c'est le meilleur na terrain comment? Non. Ndene yo lungwa pas champion na sala un mois pour pas champion na yo lungwa na lungwe ali na yo kende pa ya Zorobabel Kikedi Obenting na suki wana. Voilà, vous avez compris que artiste Nabiso afin na CV na isa vraiment bombé hein. CV na isa bombé akenda ki boye azoka ki boye. Mais tu as épinglé quelque chose là na parcours na yo au lobby place okenda ki bazaki ne moi ki kala. Essaye de nous expliquer ki kala na kisika. Explique-nous. Autant théâtre ba takinga. Takinga kenda liboso zonga simate. Moi tata wana kikala bato bakota na salle batondi ba otala. So kilelo. Donc ça peut que non, on va kala le président jeune lokola ngai. Est-ce que na kala wana président boya salaka. Faut la président faut la koko okumba tabata mikolo donc kikala. Donc kilelo to mona wala babina filé ba ye kilelo. Osomon, lelo le papa Ngwanzu ba ye ba président tandele ba ye kilelo. C'est ça. Donc Kilelo Ezali, il faut la tabac rouge, on s'habiller en de trucs comme un féticheur. Il y a un Kilelo, c'est ce que tu comprends. Nayako corriger, bon nayako corriger c'est trop dire. Nayako baksa o ezala te na vie artistique na biso na Congo, ngana ngwanzu na inango. Obi la sens nini? Obano mona bangange belé, fo mona bako ba zombie, ba biloko moko boyi. Tout le monde va président la DSOB, à ça l'identité na la DSOB. Donc so bi le théâtre congolais lelo qui ça. Les seuls motos à jouer nganga ya banganga na RDC, c'est Papa Ngwanzu international. Papa Ngwanzu international. Alors, dis-nous, parcours nayo tolandiango très bien, nasuka lango oshitaki et pas Kikedi. Zorobabel que je salue aussi. Alors, Papa Ngwanzu tayo moko tambuli olobi Samba Manyoko Frite aventurier. C'est mon invité qui a dit ça hein? Parce que les artistes et comédiens vous êtes aussi compliqués des fois. Vous allez dire que on a Diagébé a fini biso aventurier. Non, il sait pourquoi il a dit ça, c'est un adulte ce qu'a levé Makambu. Donc ayebi pourquoi il a dit ça. Alors, tu ne pouvais pas te limiter là au sukano kakata Kikedi, bon jouer pour na Kikedi na badlo non et qui est moi bien, excusez-moi, j'ai touché ça et qui est moi bien. Et qui est moi bien. Mais pourquoi on ne voit pas Kikedi? Maman, au moni
théâtre à l'autre, ça théâtre à l'autre pour me souffrir. Même batbana poto, batboza partout dans le monde entier. Théâtre à l'autre que non, on faut bénéficier. À organiser famille na ye, à son balupango, à son camion, na bon ça foyer nangai. C'est pas dit que non le on a seul groupe nanga Jemima boye, na ko ko la bana batu. Groupe nanga Jemima. Oui, groupe Jemima, de papa Ngwanzu. Lelo que non, ba président biso ya lelo, baza boza mité mama be. Boza mité mama be. Au monde ba ki ke de lelo moto la bien privé na bango moko. So comprendre que non, mon attend étoile fona finaye. Et là il a comprendre que ngwana. Et le seul comédien na RDC Mobimba. Oh, ayana show, ayana on a rénové, c'est Papa Ngwanzu. Attends, s'il te plaît. Papa Ngwanzu, attends, permets-moi d'abord de te ravir la parole, hein. Permets-moi de te ravir la parole. Les seuls comédiens, oh, ayana show. Explique-nous, parce que, Biso Nyo surtout, toyebi que na Congo, précisément na Kinshasa, parce que tous na Kinshasa, les gens artistes, eux, bah, jouaka. Kitoko Makasi, on n'est pas là pour citer les noms des gens. Mais tant mieux solo, bah, na Congo Mobimba, attends, aussi, Bobo Manoka, Oche, Bango, aussi, Papa Mbalo Sombo, Oche, Wana kikala. Donc il est là. Nous devons t'apercevoir qu'il est là. Baza ba grand abisu ya kala, mais qu'il est là pour passer dans terrain. Vous comprenez? Si vous êtes Papa Ngwanzu yango yo, bati namba de sombo, ça peut pas de sombo, ça Ngwanzu ba Ngwanzu. Bon ba de sombo na bilo moya, li bama na yo, yo mo ni bon. Donc il est là bena kubanga te. Vous comprenez différent? Yeso ganga mutu mo lo so ni artiste européen c'est les meilleurs, faut être à l'aise. Vous comprenez? Faut être à l'aise. Allons. Alors, vous avez compris, c'est un artiste et comédien, hein? Ses propos n'engagent que lui. Et artiste, Papa Ngwanzu, dis-nous, pourquoi les noms de Jemima? Groupe Nayo, pourquoi les noms de Jemima? Ouais, on appelle ça groupe Jemima. Excusez, hein? Toi tu parles français, moi je parle lingala. Non, je m'exprime aussi à lingala. Oui, moi je ne sais pas le français. Non, le lingala, t'inquiète. Ça va. Ouais. Si on appelle ça groupe comme groupe théâtral Jemima, et ça combo ya mutumu société, ça combo ya mwana kasinangai. Mwana wana anyoka mi trop na carrière ya vie artistique nangai. Alors sommes nga pantola jean, alors pesa nga ba monga ba tournage, alors tenir nga à 100% mais mwana kasinangai. Natali bolamu eleke bele pendant la carrière nangai, na iloko futa été. Et on a sali groupe Jemima. Voilà, moi j'aime la reconnaissance, c'est très important dans la vie. Hein, il faut qu'on ait la reconnaissance des bestes. Je te suis très reconnaissant. Yomoko Oyebi, non? Oyebi place aux alliés. Donc je te suis très reconnaissante. Alors, groupe Nayo, évolution dans Goizo qui n'est pas. Ouais, groupe Jemima vraiment, tu vois, on a 2 mois, déjà 3 mois. To so bunda ka malé mais to bal samabele to boa ka ba greni lobi bo tele biso mbuma to na biso preseti. Oh, pango zuzena no hein. Olobi groupe na yo et c'est 2 mois. Oui, na c'est groupe. Et beaucoup de groupe c'est 2 mois zo lo l'équipe ba Congo. Na l'équipe bato ba sala ba 50 ans. Na nini na nini. Maman. O l'équipe na chaîne nini ba yebi yo côté nini papa ta. Oh attends, s'il te plaît, s'il te plaît, mais seulement moi je suis Nadia GB, Nazaraka tellement, comment dirais-je, Nazaraka tellement correct, Nazaraka la part des choses. On est à slogan, ce qu'on dit, moi j'aime faire la part des choses. Yo lobby, l'équipe ma comédie, on lobby bien Congo, on sait que même pas Kinshasa, on sait même pas commune Nabino, chose grave, ok. Na commune biso ngaba makala comme 2 mois choix la ko ngato o aleki ngasati. Tu as fait que 2 mois, tu as fait que 2 mois na groupe. 2 mois na groupe, mais ngamo na carrière artistique na que 18 ans. Non, attends. Na 18 ans na yo, on va dire que jouer et pas bateau jouer, chez Kiki dit OK, chez Bouyombe gauche, ainsi de suite. Mais yo moko boy vraiment au sali 4 mois papa na ngai, o le kana chaîne. Na lobby te na wosa pour ma chaîne wana te pour na lembo na bango te nga futa bango mbo na fin du mois. Oui, na le kana chaîne mo songolo pakala. Mais so na lobby que l'équipe bango. Okomona exemple l'équipe mo boye ba luba boye bimaki sika boye équipe wana. Et ye sika ki na mpepe na ngomo boye. Et je pèse les meilleurs pas. Na ba équipe ko sala ba 1000 ans. Ba mona ka ba yokana les sociétés. Donc ezala ko la ngai le na groupe théâtral Jemima na sali 2 mois pas mais l'équipe ba to ba sala ba 50 tout na pour nini. Pourquoi? Na comme na projet na futa ba terre. Ah bon? Tu retournes dans Zimbabwe wapi? Et pas Jemima, Jemima. Jemima yondo zo encourager makambo yo, hein Jemima. Ouais. J'aime mazo bunda. J'aime mazo bunda na film vraiment ane la possibilité tembe. Moi muke nazo bunda bunda. Vous comprenez? Donc na projet na mafuta ba artiste na ngai. Yo bi kana l'équipe bango. Et pas qui kedi na o insister. Yango moni ba Congo bolimbisa ngai ya. Ba Congo basaka ba Congo. Yeah? Expliquez. Quel doté?
Kento wana elakisaka nini na tuna yango de beste trop alinga koyebisanga te elakisaka nini Kento ya mutema mabe mutema mo mutu moso mutema mo ekangame fionuka ya mwindu yoto yango ya Kento oui so bataba mino mutaka na ana étoile lelo so pese makambu apesa makambu na fine bouton ozomopona nga mtafulanga se président Jimmy Konzo mtafulanga ngwanzu lelo pona yeba na mboka De Banza London TV avec des Bruno original. mais respect na président Jimmy Konzo kike da fulanga te kike da banga amuka muto ayi na moto so mina pese te venga makambo azana étoile na abanga nga yebi yango même moi c'était chacha yebi yango bi abanga nga ba onyo so wana abanga nga bazaka na sinti kuna yozo banga makambo te po bazaka na nani sinti kininyo baloba wana yozo mona ndako libanda le kota na kati o découvrir oyeba mais yozo banga te na obanga nini na fingi muto wana ba blo lukuta wanda mwana te to beta masona biso blo lukuta to beta masona biso babone na biso nyonso ya Dembanza London TV na yambeli bino na biseki bino artiste munene ya mboka na biso Congo Papa Ngwanzu. Alors yo lobi olongwaki e pa ba président ba ex-président na yo parce que ba finaka batu lelo yo pose une mukumba ya komema bana ebele. Est-ce que ozo promettre ba congolais nini? Bon, compromettre c'est trop dire. Ba pesa biso chance groupe Jemima to sa musala na ya malamu na ya mabe ba ko découvrir ba mais pas na groupe Jemima mabe osati. Pourquoi? Ba ona moni kuna mabe c'est que pas na lingi yati na lingi artiste na azo mbongo le seul groupe na RDC Mobimba o asenga oui na sa RDC pour ezalati le seul groupe na RDC Mobimba o asenga mbongo te c'est groupe Jemima. Bon tournage ya te pas na zate ngonga pe ba bengisa na tournage mo beba isanga na ya na mbongo pas na zate nga pesa mbongo tournage te na pesa mbongo chaîne te donc na bundaka na poche na ngai na sa artiste mbongo tournage oyo pesa ngai so mango catch so mango body ozala soin na yo eza valeur ya groupe eza valeur ya ngai président na Ngwanzu c'est ça. Voilà, batunyo surtout pour soutenir un artiste, Papa Ngwanzu paye Azali. Alors Papa Ngwanzu dis-nous déjà, na marché aux déjà parce que aux autres chaînes au les cardiens la télévision. Oui, bozo jouer pièce nini, eza nini? Bon, pièce non jouer titre nango eza Kanamu Zabaka. Eza ki Congo. Kanamu Zabaka ni lakisi soki na yebaki. Pour amengeli mombale amengeli mombale na sapena mombala 100%. Mombala moi ça peka ba Congo, lobaki ba Congo. Mombala c'est pas les ba Congo. Ah sorry, moi je suis Mongala, je connais pas trop les histoires. Biso tabandundu. Batabandundu. Ba Congo baza boye biso to boye. Kanamu Zabaka, soki na yebaki Kanamu Zabaka. Et pourquoi les titres de Soki na yebaki? Soki yebaki ndo kendaki pa kikedi. Kanamu Zabaka wana donc il a raisonné soki na yebaki. Na mutema mabe ba président o esika na uta na ngana kendete yango moni ndako mususu bande ko na beza conseil na ba artiste mususu o ba la ngai sikoyo to envia ba groupe na TVT eza ko ngai na envia ki groupe rénové ki kedi natali succès na bango natali na ba vite ngaba na talent na ngai na ke pesa le meilleur et meilleur na ke kuna ba munike oh za mte étoile surtout fongolele makambu c'est que ozo makambu ne ba finaki ngai ne ba finaki ngai no tena bité na lungwa yango meke no Kanamu Zabaka titre na obeta histoire tout na vie artistique na ngai na titre Kanamu Zabaka. Voilà titre ya pièce na eza Kanamu Zabaka, c'est-à-dire ce qui a yebaki mais erreur musu ce to yebaka ba makamusu meto sala yango te na vie, c'est un peu ça. Alors dis-nous déjà, c'est quoi ton artiste préféré ya mboka na biso Congo? Artiste onga linga na mboka na biso Congo. Président Tandele collègue na ngai masa na ngai tout ne souffrance na linga makasi. Mais artiste on dirait ça na méchant hein, voilà méchant makasi. Et bon on la carrière na mona bisengo te no ne sengo comment ya on a osenga lisungi na bana poto partout dans le monde. Papa Ngwanzu a sengo te et sengo na ngai euta pa na bino kuna eye awa non na mbongo non na bilamba conseil na yo idée na yo soutien na yo tout na ça on a besoin de na okoma nesengo, c'est ça maman. Mais pourquoi on préférait qui on la taraba rouge beau? Est-ce que nengo za président on va jouer toujours nganga parce que boy on sous attaque aux féticheurs on va jouer toujours nganga ou bien on va comment ko améliorer PR moko au salimo système na vie na ngai bana sa théâtre non na jouer rôle nganga ti na ingrate mta pesa nga rôle ya nganga za président Jimmy Konzo eri ba omeka ba rôle biso meka ba rôle ba artiste
jouer kizengi soko incarner rôle na yo au vandiwana ngana jouer papa ngwanzo papa normal mais herba meki batuna so ba ko ba ko meka ngai na raisonner na film La vie est belle sota la film La vie est belle nganga moka jouer wana bigisa ka bibi abinaka pousse herba tali na bendi mamo ye na sangisi na kingai na yibi mukie papa moka jouer pas esobe papa ngantie na yibi mukie na sangisi bango 3 ne sali papa ngwanzo pousse mais papa Ngwanzou pousse. Est-ce que tu n'as pas bien vraiment répondu à ma question. Ma question est celle-ci. Est-ce que na ba pièce nyoso okobanda za la kaka en rouge ou soit okobanda pe ko changer air moko. On a biso que no artiste ara polyvalent. Na zaki o jouer ngangate e ba pesa rôle incarné na tikali. Donc na film na oyo na banina na identité on a uteli bisika bato ba yebi papa Ngwanzou. Na jouer PD, na jouer prophète, na jouer ba rôle belé. Donc ba film ezoya na ko lakisa ba fan na tout comment papa Ngwanzou asa capable. Na misa ba rôle nyoso ya kati na ngai. Merci beaucoup. Alors, ce qui n'a dit GB Alobi, autant la caméra na biso ya Dembanza London TV na maboko de best 7 étoiles. Autant que la biso 3 artistes et comédiens au ba joa kitoko au ba sala vraiment musa na bango yo mongoloba. Non, ça c'est du wow. 3 artistes et comédiens. Yali Bosso président Bosco Bumba. Mes respects. Président Bosco Bumba nani atala bango penda te mena yoka yoka bana ngaya nani pecho nani. Attends, faisons ceci, ngana so aider yo ngana otangela 3 groupes yo tangi ba toujours akuna bien. Alors na groupe ya groupe Simba ya président Biso Elombe Azate. Comment? Mto jouer avec una Azate. C'était bien ceci là. Azate toleka tokei. OK. Ma groupe ya Bobo Manoka. Alungwa masalanga LBG la merveille. LBG la merveille. LBG, je te salue déjà, je te salue. Yomoro Ebits, mon ami, t'es dedans. Je te salue aussi, Mireille, je te salue aussi. Alors, ma groupe, il y a Esobe. Ma groupe, il y a Esobe. Azate, kuna Azate. Kuna mtasa, je vois bien Azate. Voilà, merci beaucoup pour la réponse. Vous avez compris que artiste. Mais c'était déjà 3. Elombe, et Bobo Manoka, Esobe. C'était déjà 3. Bon, on va pas que ça me artiste mort les meilleurs après ça m'a bien vraiment très bien président Gabana je salue à toi. Ok, merci beaucoup vraiment artiste donc comme on a souka OK malembe dis-nous c'est quoi ton repas préféré olinga kolia mingi nini ngalinga kolia mingi giongi et toi mbala tukusholanga kulia giongi momwele giongi mbili ya giongi liami e ukalanga bien misili franchement t'as eu mot vraiment oui. Giongi, alors couleur préférée non c'est quoi? Couleur préférée dans les bleu blanc. Bleu blanc c'est la couleur préférée. Il y a artiste Nabiso. Bon comprendre que Biso émission avec Nadia GP tous la kawana pour nous soutenir artiste pour tout ça na bango musala moko soki bango bazate musala na biso kozala te soki biso tozate musala na biso kozala te alors artiste toyambi un artiste comédien na plateau na biso bon nommé ça non parce que debe step sangana no ba partir na lingala vision le moi français belé bon nommé ça non ça me complique un peu bon nommé ça no émission auto la race toyambi artiste et comédien tonga a prouvé biso de quoi il est capable alors le kola toyambi yo mais quand peu kola biso de quoi tu es capable to s'abonner bo désabonner mais bo s'abonner na Dembanza London TV bokomona masolo ya kitoko bomona ba artiste minene lokwa mama baruso mona vanya wa oyebiki na sutumuki po Dembanza de London TV yango nde makambo yango nde masolo barobi oui ba c'est déjà nango epere oui eza nango mais Dembanza London TV yango ne yeko sukisa baidorozi omona masolo ya kitoko polémique to boya na biso na Dembanza London TV yango ne masolo oyebiki na nyemu no Dembanza chobona yo Samuel ngwase kembal amba meri abre tomoko amba meri abre masamona lodolok mama ma velolenge
bato nyonso basali bana ya mikie awa siko bakoko bakusala bakuya banga te saka pousse pousse poussing pousse pousse poussing pousse pousse poussing mama ndangu yawa oyiseli kilometre ngwanzu bato nyonso bakili kubanga te bango basali bato yakala biso sali bato ya lelo yaka kende kubanga te. Vous avez compris. Abonnez la Bissonio, Soya de Base à London TV. Je vous avais dit, c'est un artiste et comédien. Hein? Ça m'a fait un peu peur là. Ça m'a fait un peu peur. Mais, Azanganga, tout ça, ngapena jouer nae. Tout ça, bon, de best, tout même bon hôtel. Tout ça, ngapena jouer nae. Bon. Papa Nganga, bonjour. Merci. Naye pour libala nangezo simbate naye o mekampe kolukela ngai kisi pour mobali nanga azotungisa nga mingi mobali nanga ingénieur Manase Buita depuis akoma ingénieur azomo poste na Dembanza London TV akipanga lisusu te mais quand on a un peu kolukela ngai solution pour na libala nangai kubanga te wani sali makambo ya mikie lelo ukulala awa ukulala awa ukota na serikali mikolo misatu kubanga te tangu kubima batu nyonso bakulula yo bakuseple na yo ukota na serikali papa nganga kanga munoko papa nganga ndengu koti awa babuya kate soku boy ukoma liboma soku boy ukoma liboma. Merci beaucoup artiste, bravo. On peut rester comme ça debout, hein? On peut rester comme ça debout. Vous avez compris que c'est un artiste et comédien. Américain un peu au côté, ça m'a fait dans moi chanson, on avait invité ça que Simbi Bino de Bolanda. Il perd un moment en dernier 6 mois. Voilà, merci beaucoup. Alors artiste, comme vraiment Nasuka Makasi, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter et puis moi quelques dédicaces, c'est ça le rappelle bien hein, pour ne pas te sauter dans Rabino. Hein? Merci vraiment et on va mingi zate na senka lisungi na batu nyonso tu bola nanga libanda mboka. Artiste na bino yoyo ndenge bopesa ki bango chance bopesa pe biso chance mutu tout alinga soutenir papa Ngwanzu contact nanga ezali plus 243 089 47 79 00 793 na bandeli plus code ya mboka olongoli yango otie 89 47 20 793 nde oswinga moko pena papa Ngwanzu 89 47 00 793 nde oswinga moko vraiment je salue maman na bossa na profiter ça va monter na sia tongo na bossa na hôtel le président attendeli ha babile sambi attendeli makambu na bossa nte ya Willy Musheni code ya mboka 00 ha na bossa na te le vin nga juste mayele na kati ya Paris ve maman yango yoti yebandi ha Fortuna Mboma biki rouge corrigé kaka merci. Voilà, merci beaucoup. Là, je salue. Pardon, hein? Oui, vas-y. Chef Nanga Mokonzia Group. Mokonzia Group Elonga. Chef Elonga, mes respects. Je te salue aussi. Alors, moi je salue Guy Basket Balobi, Motomoko bien Guy Basket Nadia GB, ACP là qui je te salue. Je salue Tiziane Fimo Boya. Ce qui changer vraiment mon a qui tambo na sécurité. Tiziane Zanera on a na coin ya Komori kona Kasai. Oko changer mon qui toko pi mon na Oziongo na sécurité makasi. Je salue Joyce Sengabo ma petite sœur de sang. Je te salue mon boss de Bruno original. Merci beaucoup pour la confiance aux autres continuer comme ça la biso photo ça la musala Nengue. Je te salue aussi, je salue mes bébés d'amour. Samantha et Doctine, maman vous aime beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, moi, Nadia GB, moi Sinzambe. Je vous dis déjà, au revoir. Tous s'abonner. Na Dembanza. London TV. Na page YouTube. Na page Facebook. S'abonnez-vous. Dembanza London TV. Des Bruno original.